ke moto so asambeli na lukuta na mokili akotikala komona nzambe te mokolo akokufa awa te oyaka yeba ke oza touriste na ndeko na bino atelemi aza en plein tourisme. Viendra un jour, on vous annoncera que quand de cet éteint ata lelo angangi, mais viendra un jour à vous encourager à crier de sauter. Tout ce qui est là, vous êtes que des touristes, vous êtes en plein tourisme, vous n'êtes que des pèlerins. Sambelo asambela na solo jour à kolongwa na mokilo ase molimu na komona séjour de mort te ole okolega kana séjour de mort. Séjour de mort est en quelque sorte maison d'éducation ya âme, maison, parce que l'église meke ko ya po éduquer nzoto na yo ça pas pu osaki endettement osalaki mutu makasi, mais séjour de mort ça place éducation ya âme. Alors jour mon semble la solo koleka molimu ne kovanda na séjour de mort te et aux passage ame kufaka te kande nzoto elalaka na butu pe ame bimiko ke nomona bandoto ame ya mosambele e ame ya moto nyonso na mokili na ame ya païen na ame oyo asambela na lukuta na ame oyo asambelaka na solo bakoyebana kuna bakomonana bo asambelaka na lukuta akomona grâce bino bozali nango mpona okende na paradis. Paradis ezali salon ya VIP salon d'honneur ya basambeli paradis mpona kozela ti dernier jugement to bandimi ya liloba kozala sur ke ame na bino ekovanda na séjour de mort te mais eza na salon